Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi. Nyonso. Il y a la voix céleste télévision. Mbote Nabino, Mbote Bozali. Belé et belé et belé. Partout, partout dans le monde. Bozol Nabiso par la voie internaute. Voilà Nabiso par la voie internaute. Au niveau États-Unis. Pesibino son Mbote Ska Bozali. Boza na niveau ya Europe, boza na niveau ya partout, na Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur. Moïse Mao Kanchiba, l'émission Bolingaka. Toloba, Totolobate. Autre message, on peut savoir l'actualité politique. En Europe, on peut s'imboter la maman Fatou, la mère des opprimés. Na RDC, surtout Mingi, vous priez pour la bande de Kobaza au niveau à Est. Merci d'être sur ma caméra. George Maboke Bende. De quoi vivre les signes naturels, c'est une bonne effectivement. De ma sœur, on est toujours. L'eau les eaux fouta. Si mon amour te koloba nzambe o to zoa lisusu wapi sali mikole belé effectuer déplacement muké siko naza na annoncer retour pour na ko partager actualité biso na bino de to yebisa bino toujours biso za bangolo na kati ya mai à chaque fois to bimaka na mokili za pona to pesa bino ba information eza koleka na mai yo muta mokili koti ya tembete pesi sumbote na bosani na papa Jean-Robert Njibou génie Jean-Robert Njibou papa Jean-Robert Njibou mbote skazali kala mingi te nzamba za kosuka décryptage ya lelo auto partager biso na bino ezali situation na est en mboka na biso. Oui, la situation actuelle. Kanyabayong betombaki. Banani ba faciliter Kanyabayong est tombé. Les États-Unis ont saigné cesser les faits pour la négociation. Cesser les faits on a profitable banane. Est-ce que le processus en Nairobi na minicho et comme à niveau ni il faut République démocratique du Congo et ça banani baza encore ba traite na carte ya armée to peut savoir ba détail nyonso situation actuelle est à niveau ni. Kanyabayonga wana ere tombaki. Nombre ya ba inverto bazali combien? Nombre ya FRDC bazali combien? Nombre wazali bazali combien? Nana pesaki ordre na FRDC. Nana pesaki ordre. Na wazali pour na basala repli stratégique. La ville où on est tombé. Bande Konangai, première des choses, Mboka Oyo actuellement, Nzamba Linyango Makasi. Pouvoir peut, donc, pouvoir être présent, si c'est qu'il dit peu, Nzamba Linyango. Pourquoi na lobby bongo? Avant d'entrer à Kanyabayonga, ba M23 bazalaki 500. FRDC bazalaki 3000. Bande ko bokanga bien, 3000 FRDC.
Les Wazalendo bazaki 1500. FARDC 3000. Wazalendo plus de 1500, mais wa inverto bazaki 500. Ndenge nini ba réussir ba koka ki kozwa kanya ba yonga wana. Eza na généraux moko wana soko officier moko wana. Bazo bengo so ikombone so kabundu. Selon ba information à possession biso za nango. Yende muta pesa ordre basala na FARDC basala reprise stratégique. On a eu à chaque fois bandeko. Avant d'abord total à Kagame. Kagame a très ennemi na biso. Mais il y a d'autres ennemis au bazar na Katia et FARDC. Au bazar où il est présent sécurité. Ceux qui armés qui que non. Ndenge politique ezalaka. Mais ben ba jota ba mototel ou aza na volonté ba tche wana. Mais comme eza bato ya kuta kati armée eza politique. Ba tikeli bango taba fait ba bango ba comprendre que non. Ndenge na kota na FARDC na kota te pona Kabila. Na kota te pona Kagame na kota pona ko servir mboka na ngai. Quel que soit président ni na ko na connait ko servir mboka. C'est comme si d'autres officiers bazo comprendre des cas. Donc bazo faciliter entrer à Bangouna facilement. Donc bazo faciliter entrer à Bangouna facilement. Yamuna yi awa pour na kopesa la vérité est belée. Tous les leaders il y a Est bakomi kosenga na président de la République en demandant dialogue. Les bandes qui ont Zamba lingi RDC lingi peut pouvoir Tshisekedi qui sangani ezaki tout à peu près retomber na Lubero. Pekar d'abord ezaki ndenge wazu kanya bayonga wazu ki sangani. La majorité des leaders il y a Est bakomi kosenga président ndimaka ba négocier parce que la minute oyo soki tondimi konégocier donc eza neti moto abandi kotanga école primaire ti akomi na asisa licence akufi perte nyonso. Peut-être soit bien que non on couvre avant comme licence nga tikane kotanga. Ils en ont morceau de nimi que négocier aussi ko. On a français balbara tout ça pour ça. Parce que la résistance à la négociation, il y a des milliers de Congolais au bakoufi pour nous résister. Ce que ba am na bango si kezali so ba yo kenon galazaki et FARDC abundaki pona ko boya négociation mais et après République démocratique quoi dimi négociation donc ba am na bango et qui ofele alors il faut résister mais ce que question na za retourna bande ko na ngai et si kana uti era bisabino ngonga bino bolela ya ngonga na tambula gongo bino bolela ya ngonga na tambula
Pourquoi la majorité des leaders wana est bakomi kosenga na président Tshisekedi dans des négociations? Pour quel intérêt? Et puis deuxièmement, ba village au nyonso, ba ville nyonso au 1v3 za kozwa. Bazo nommé ba bougumestre ka ba membre ya parti ya Birek. Ba membre ya parti ya Birek. Birek eza parti ya Jean et ya Julien Paluku. Ou aza ministre ya gouvernement oyo. Pourquoi ba nommé ka ba toi Jean Julien Paluku? Mouto aza membre na cadre ya gouvernement. Aza ministre a participé dans la réunion à conseil des ministres. Oh non, bazo débauché mais sur une moto yo. Webi kazala aussi pas na hote. Oh qui a commis na ka il faut dénoncer mais pourquoi zo dénoncer? Complicité on a et puis pourquoi Fatia aussi a otika Julien Paluku? Et ça fait na 3 bougumestre aussi ka ba 1 veto ba rozwaka. Oh bah otika ba membre ya Birek ya Jean ya Julien Paluku. Nanga na propos na yo ba ke non. Na union sacrée dans tozala batoto. Tozala batu na biso na kati ya union sacrée. Pendant minute guerre d'abord premièrement bandeko. Pour nous réussir guerre, il faut langage na yo. La majorité de la population bandima yango. Soki Mobutu atombaki Abdele bayaki. Par comment moi oyo ba Zaïrois ba bayaki Mobutu. Donc population au monde rebelle mais beaucoup de facilité bon boza wat boza na lemba awa bolinga bo se diriger vers victoire. Boya la population n'est ko kidé ba rebelle ya on a pouvoir tomber rapidement. Mais pour l'instant malgré ba arme bazo pesa bananga. Malgré soutien bazo pesa na communauté internationale. Mais loko bananga baza na difficulté baza rejeté na population. Ce qu'on a la proximité wana. Julien Paluku, ministre du gouvernement actuel. Mais si ka ba zone o bazo zwa, bazo tia ba membre ya parti na Birek ki wana ta ba bougumestre. Il pas ça qu'on réagir té. Bande ko bo expliquer biso, il faut to conclure ni to comprendre ni. To conclure ni to comprendre ni. L'air bazui ba ville wana bazui kanya bayonga boki message États-Unis. Mais ça c'est message États-Unis négociation. Assignement trêve. Do motoyer à côté de la chambre na yo. Les lois assis na chambre à côté na katia et à côté na kata salon na. Alors moi na salon a réussi koko na katia chambre. Mais pour n'avoir bimissé comme nous bon négocier. Donc on trouve déjà salon, dans la droite même il y a la télévision na kata salon ko ça faut qu'on fasse un kit dans salon. À ceux qui dans salon ta côté na chambre peu muto bibi trêve. Trêve on les atte pour se préparer. Pendant que si bino ba nouveau quand ba faut avant ba zo kanyamba yo ba zo ba ville ou non mon ba zui. Ba nombre effardé ça qui est belé.
Non, les Ouazalais, le coup, qui très fâché. Ensuite, tant on soit en a, Ouazalais, nous sommes. Et là, on va dire que c'est nous là, là, est-ce qu'on entend le temps le Kosolabo, est-ce qu'on tibal, Tindenge ville, où les autres tombés, non, bon, abus, ça qui est bien, mais tu comprends, oh, c'est la repli stratégique. Est-ce que Fatia peut identifier mon toi peut c'est ordre de repli stratégique? Si quoi il va sombaki porté disparu. Si quoi il va sombaki porté disparu. Ministre de défense sortant. Bon, on va appeler ça gars soma biloko. À cause soma biloko, il fallait pas so, il fallait pas somba. Donc ça bilo musu bande ko nangai na 8 ans ko kutana batu musu boye o bazana pareil à sécurité de bilo na yo ki nanjo to malili nanjo to malili donc ni t'étais volonté en Zambie mais au bout ka ke no ki sanga ni tomber. Loubert est tombé. Il y a un les bases informations que non. Nombre FA, il y a un veto occupé. Ba ville wana kadia ba on a d'autres villes wana baza mukie Ouazelo nous basu ordre outil na Kinshasa d'autres officiers basu ordre les 1500 Ouazelo nous ba encercler nini ka ville ne toi ba eza encercler bien non ça les missions Ouazelo nous ba encercler ba c'était un 23. Tu as un peu de bande de complicité dans un niveau mon corps que imaginer. Les bandes là-bas, bakota na bazo kanyabayong. États zazakiwa. Bazu kanyabayong na bazu information le nom les Ouazalais no ban secret bango. Pas d'entrée, pas de sortie. Kagame a recouru na Ouganda. Devant ça, l'émission, ce sont les hélicoptères ougandais. Les hélicoptères wana rebelle à cause en angoté. Yo et moi, surtout na relation entre biso na Ouganda pour que ça continue. Donc net le ba bandeko. Les Ouazalais, en tout cas, bandeko wana ni t'étais présence na bango, mais elle retourne pour makamusus. Ni t'étais présence na bango, mais elle retourne pour makamusus bandeko. Bango de ban secret. Là, on comprend que bazan secret va saler appel. Na parrain na bango. Kagame a bengi les vrais parrains, les États-Unis. Trêve ça les mabons négocier. Ok, trêve voilà va déterminer. De trêve il y a une semaine, 2 semaines. Et c'est trêve on les a moyen qu'on soit qu'on prépare, qu'on préparer. Bah rebelle va s'organiser. Quand on va comprendre que bazan l'insécurité. Je ce coach na kati anda we mpa moko bwe. Mone banani ba nani o ba Christian Malanga ne ba ki ba coach a lweki na pa des nations.
donc bakoti na luenge bazali na information te ya veut que na tongo ba JR ba insécurité bango ba beska ba okene donc situation eza siko na ville wana donc bakoti ba wabulai ke no baza ibele kokoleka ba wazale do bakoti siko le wazale ba encercler bango donc wazale ba encercler bango montre aux États-Unis non bon ça la très faut négocier pour la nini moto ayaka pour na kimia on dit massima minduki abombaba abonsa ba congolais bon to so me ko négocier do boy ba que non donc mon problème au voilà problème démon a retiré démon chanzaka te Satan a retiré Satan pe ba ye ba senga négociation ça dépend de la population jamais et d'abord avant senga dialogue on ba congolais parti ne bazali na ba ville nyonso parti ne ba ozo ba congolais ba kufu parce que senga négocier pour na ba intérêt na bango donc on nyonso et boso melanga avion moi to so milizata na osi mami na osi mami do solution malamu eza ko bunda solution malamu ya ko bunda solution malamu ya mwana bandeko ton ami tu baza encerclé par le Wazalendo. Beaucoup commission pour les depuis la Saliwana. Dans un bâti, est-ce que bon va respecter mon dos des États-Unis? N'a évité. Parce que pour n'anga analyse on a centre d'information on a su bandeko. Très bon États-Unis aussi ils pour na pour Kagame a préparé na Musena na Ouganda wana. Ba préparer ko ravitailler ko renforcer ba rebelle on a un vers toi. OK na mito ndenge ba encercler bango. Il fallait ko frapper. Par exemple ba wazan c'est embuscade. Ba coach na loenge ba ville na loenge mais ba éviter ba zaki muke. Parce que bato ba facile bato ba encercler ba ze belé ko le kabango. États-Unis Bon ça la trêve pour la négociation. Tu vas négocier nini? Parce que na est on a bandeko. Biso peut être la Kinshasa koto. To za to mo on tima seki. Ni bango bato baza kuna. Baebi tous les sorties à DDR, désarmement, récession. Nyonso bayak baela bango bakopa qui n'y a kagate. Donc baza la même diapason, baza la même esprit. Na président de la République. Eux a parmi Babylone qui permettait que les peuples wana est la majorité ba congolais on a pris sa confiance pour la position qui au bois au négocier. Mais si les commet, on a une erreur encore grave. Andima Nangunga Oyo. Il a couru à Boyaki autant d'années. Un numéro qui a autant d'années. Naïbisala bino l'autre fois. Que ça la réunion mo esalemaki. Il faut mon na makamwa Congolais on dit Nzambi. États-Unis a poni Rito pour na jouer rôle au Kagame wande ko jouer. Yo na Rito na ba Kenyan d'abord.
Oku ekomi kuna. Aza difficulté. Parce que l'idée au Bolsonaro va ponaka. Et les Bolsonaro faut en contrôle la pays na. Pour l'anda information ça s'est passé na Kenya. Batalika soit to sala ekoto to sala choix mabe. Donc Zambie ya ba Congolais ou to za ko prier za ko sala. Zambie za ko sala. Donc c'est-à-dire bandeko na kosenga na président de la République na lombangu quelques officiers au monique non bazoyoka te soit suspension ou arrestation parce que la ville est tombée actuellement nombre de rebelles na des formations on a vu et Seigneur était tombé de là sa complicité zaki maiza makasi ba wazalo no bazolenda mais biso to frapper baza muke bazo temps te reculer il faut que identifier na pesa mo recul wana doso mona tilelo esprit à kabiliste na armée c'est comme si une facilité. Merci dans le Wazalendo. Dès que vous c'est clair. Vous savez Congolais, bino vous tes armés te. Armée ne baba faut qu'on obéisse na ba ordre, même na obéir ba ordre mal donné il faut qu'on refuse. Donc comme vous savez patriote le Wazalendo. Bon yo kala ordre c'est l'intérêt en bok au monde que ah ba rebelle bango yo bino boyo c'est surtout reculer ndengeni pour frapper pe ba officier musu baza wana bazana ba lien ba lio baza nango na ba rebelle ba lio baza nango na bato bango ba yebi parce que c'est normal nombre d'informations na piste précise. Le nombre de soldats, munitions, et les munitions à mouké, munitions à mouké ndengeni. Bino boza plus que les kabango à mouké. Baresine ko zo la ville wana bazu ya ndengeni. Mais Dieu merci actuellement, les tous les missions ba encercler. Nous avons de près, nous avons communication de près dans quelques-uns. Pourquoi on peut savoir la situation actuelle? Nous avons appelé le gouvernement. États-Unis, où ils ont la première fois. Et bandagi na Bunagana quoi? Ba posi nyonso wana ka gama zo respecté te ti elo ba poussa nak ba poussa nak donc on a pour l'instant mon comité ça na sala wana za pic distraction donc comme tous en position de force boto encercler bango les FARDC ba rejoindre position les wazali nous frapper bande. Mais ce crainte est que nous les hélicoptères ou Ouganda Tindiwan pour nous seconder par rebelle à 1,23. Pas les hélicoptères au monde en est tourné on est ça il y a Ouganda il y a Museveni. So bon dernièrement on était au monde officier na bus non officier mon ougandais que non ce coopération jusque là tous comprendre était. Tous comprendre était mais bino business c'est nous tout ça. Na confiance na bino Wazalendo na quelques officiers FARDC au bazar la même esprit pour na mboka mais bino boza ba traître oui bah que un jour vous répondra quand na mambo ça même génération à génération na bino
yango moni président de la stratégie oyo atie commission oyo mo aza coordonner yango o de utake pa na ye moko o de utake pa na ye moko ba ilikia na moto kotie ilikia na moto la trahison so continuer kaka trahison c'est trahison. J'espère que qui peut au président Tchéwana ou moi aux coordonnées ma position là suis actuellement à ma position là suis actuellement à j'espère que il roule kana malamu le wazalindo ndenge kaka tosolaki faut qu'on ait tabanyanga la kata wana do bazoya bazobunda baza mukie bakufe belé baza mukie mais bazaya bato basala nde bonde baza ba repli bazonga mais ndenge nini la facilité nyonso bo facilité nyonso boye bazo villa munene bon ku eda ba kenon nzamba za munene tonga to la mukaboka kenon kisangani wana nzambe dans l'unité boza scotché vers 16 dans côté lisusu pour na pesa une position où ezali o komi kuna siko a déjà ba inverto baza en CT dans le wazalendo il fallait ça région inverto pour na ko tirer nzamba pambola bino. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. Affaire à suivre. Ciao.